Mission TV, le miroir du monde. Nga munini o balobi ba futa bango te po baleke na Top Congo ba pesa chef de l'État. Merci Longoy. Merci parce que décatrer cette situation ba konzi esprit de vie ba siliki ba bi fallait ba bango pesa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci. Donc ben ennemi à Félix bango wana mususu. Mais tant biso to mo document boy. Ba konzi ba moni que non bana ba sali misala ba futa mité. Toyeko se plaindre. To signer PV oyo pour que ba 18 mois ba réclater esprit de vie et futa. To leki na Top Congo justement pour que to remercier ba konzi. Groupement d'intérêt économique j'ai été azobimisa tango to landeli na ba jana ye ba lobby ndambo mususu banda ko kende na coordination. Et puis dossier oyo batu bako kufa na kati na dossier oyo parce que monsieur Fabien Mabunda Besana au coordonnateur ya esprit de vie a lobby na biso tango to banda ki ba démarche oyo ke toza ba rebelle. Il nous a qualifié que nous sommes les Kamwena Sapo. Tous en abambongo to deboussana baninga na biso coordination ana ou et opposa biso avant que tu aies le ministre. Ndelo ko yango bango ba welisi batie barrière pour ministre ayamba biso te. Abiso nyonso ndengo moni na ye awawa. Ba suspendre biso 3 personnes pour nani parce que to leki na Top Congo pour na ko remercier chef de l'État oyo ezana esprit de vie za prédation. Prédation pour nani na zoloba. Du fait ya ko saisir chef de l'État. Donc saisir ye na directeur de cabinet na Vital Kamerhe. A vu dossier na biso a pesango dire kaba 1 monsieur Berand Kolongeli. O to traiter na ye dossier PV zawa wa to lo makambo net ba bilo moko kaka ya monokote. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mbote na bino nyonso ebandeli la semaine et là mon joyeux Noël, bonne année na ba téléspectateurs ya biso nyonso o balandaka biso chaque jour. Merci pour na ba suggestion na bino ba remarque ça la biso quand même ala on peut to améliorer musala ngo kende liboso. Na Congo il faut ndima muto zo sala malamu mutu o zo sala malamu o azali ko sala pour l'intérêt du peuple congolais pour l'intérêt du petit peuple. Jean-Lucien Boussa, ministre du commerce extérieur, une fois de plus merci. Moi namboka Jean-Lucien Boussa komaka na ministère wana secrétariat général to bande ko belé bano travailler na secteur wana banoko ye batandini ya kozwa soin na compte à l'état congolais. Mais depuis Jean-Lucien Boussa kota na ministère wana akoma ministre du commerce extérieur pendant un moment hein avant non après l'élection na sikoyo ye mutu tanga komi amonika baja commerce extérieur bakufa kufaka mwana kufi mwana na binono. Il faut tout le monde à l'hôpital. Jean-Lucien Boussa à l'hôpital. Pour être non, les gens sont commerce extérieur pour nos soins. Mais le ministre a une initiative, une idéologie à boy. Les politiciens il faut détourner 1 milliard, il faut détourner 6 millions, il faut détourner 20 millions. Oyiba, Olia pour l'intérêt congolais. Nous avons dit que Jean-Lucien Boussa a servi à Kinshasa bien, a servi à Congo nyonso malamu. Les lois dans le commerce extérieur, même le secrétaire général a changé, il était pas courtier, l'État m'a tchakié. Vraiment, Jean-Lucien Boussa, nous avons dit que nous avons dit félicitations et secrétaire général, il y a le ministère de la petite et moyenne entreprise. Donc, à ça l'intérim, ça fait des années. Mais c'est un problématique, ces messieurs. Qui est le secrétaire général de la petite et moyenne entreprise, les lots où ne voit pas SP, à zone sérieusement, à qui on cherche des ordres dans PEC, pour éviter ceux qui m'ont reçu les andénis. Chef de l'État, ce qu'on a quand même décision Joseph Kabila a signé qui, oh bah secrétaire général, nous on va ça test bazoaka, dans copyrep et aux alamiens. Déjà, il y a petite et moyenne entreprise à tirer aux Zouaté na test on a Zouati, depuis 2012 Azali AI. Secrétaire général a une petite et moyenne entreprise, mais à Zolongote, on ne sait pas le pourquoi. Tozo betana bino lisolo ya ba politicien mitema malamu, non mitema mabe. Ya mboka na biso, o ba mona ka bangonde fo banginda, bangonde fo bazala bien bana, bangonde fo balia, bana ya batu musu ba kolia bien te, ba ko fêter bien te. Lisolo ya esprit de vie. Esprit de vie ezali moko ya ba société ya l'état congolais. Eza kopé ya kimbuta tene batu ba bulaka te. Esprit de vie, l'État son barababus a PC esprit de vie n'a pas pu s'abattre mususu pour pas foutre un bon par mois. Et là on y n'est qui, et zo les kakuna.
mwana mboka azali na droite na ngai nde invité na biso lelo nde motu tokopartage na ye makambo nini ezoleka kuna baza na 18 mois d'impayement je crois c'est ça 18 mois d'impayement sur 18 mois d'impayement ndeko na ngai mais bino bato batie kuna boza ko se soucier nango te 18 mois d'impayement mbongo eki wapi badetourne balie baboyi kofuta to eza nini Kinshasa makambo. C'est toujours des problèmes. Au moins, la politique sur la place, il faut un petit peuple. Pas un petit peuple attaqué dans le tribunal, nous avons fait bango et raison. Ngamunini o balobi ba futa bango te po baleka na top Congo. Ba pesa chef de l'État. Merci parce que décatele biso situation ba konzi esprit de vie ba siliki ba bi fallait pas bango pesa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci. Donc ben ennemi à Félix bango wana mususu. Bien. Qui m'est allé? Qui m'est allé parce que un paiement est 18 mois. 18 mois. Et puis ma kamoka nengo tikoloba. Ba politicien amité mamabe soit ba coordonnateur moko boye. Asala ata testé pour azala ni régulateur ni contrôleur. Monsieur Fabien Mabunda Besana. Oyo aza coordonnateur ya programme Esprit de Vie. Mutuana tofandi na bango na programme oyo depuis 2014 balancer yango ba biso nyonso ndenge omoni na ye awawa ba suspendre biso 3 personnes pour nani parce que toleki na top Congo pour na ko remercier chef de l'État après avoir réalisé 18 mois toujours futa maté ba régulateur biso moko tozwi initiative tolobi non ndenge mokonzi asika pe aye to umeli parce que ba relais na biso zo banda depuis juillet 2017. To banda ki ba petit de marche mais Moutouana comme c'était un agent de l'ANER, monsieur Fabien, oaza coordonnateur du programme Esprit de Vie, a tia ki biso na système à prédation. Quand nengo e chef de l'État tikolo bana concret awawa, alors bien azo lutter contre corruption et puis ba système ya prédation. Oyo eza na Esprit de Vie za prédation. Prédation ponani na zoloba. Bi fait ya ko saisir chef de l'État. Donc saisir yé na directeur de cabinet na Vital Kamerhe. A vu dossier na biso a pesa ngo dire kaba 1 monsieur Berand Kolongeli. Auto traité na ye dossier PV zawa wa tolo makamone tu babilo moko kaka ya monokote cameraman akobe nango PV yango auto signé na présidence de la République où ils ont consacré voie de sortie à 18 mois à régulateur. Mais tant biso to mon document boy ba konzi ba moni que non bana ba sali misala ba futamité to yeko se plaindre. To signer PV oyo pour que ba 18 mois ba régulateur ya Esprit de Vie et futam. To leki na top Congo justement pour que to remercier ba konzi. Ce que tali PV to signer en plusieurs parties. Bango coordination bazawana. Metango ko fêter Tomoni présidence. Ah, comment on va présidence bazali ministère des transports au Palou. Azo gérer Mikoloyo. Tomoni APEVCO, Tomoni Jet, coordination na collectif de régulateurs. Voilà, bisonde bisoana. Place Tomoni collectif de régulateurs, bisonde ba plaignant. Le tobandi première réunion na Eberand Kolongele, alobi bino collectif à régulateurs ndé plaignant. Malobe pesamel bino na première liée. Tobeti li solo. Baye ko benga bango ndeko tukomi na suka eloko nini ozosenga sikoyo na mokonzi ya mboka na ministre basala na dans 30 secondes eloko nini koyebisa bango. Merci ndeko journaliste ngana kosenga na cabinet chef de l'État na bandi na cabinet chef de l'État les directeurs de cabinet Vital Kamerhe, les directeurs de cabinet adjoint professeur Casimir Eberand Kolongele. Dossier Esprit de Vie to traité par na bino to les kaki na média pour te remercier bino pour votre traitement en tant qu'un bon père de famille. To remercier pe mokonzi mboka na top Congo le 4 octobre. Ba suspendre biso illégalement. Ministre ya transport ngana ko senga. Faut ba suspendre bino pour que ko remercier chef de l'État. Oui, bien sûr. Na nenga trouver une solution. Ya moni chef na bino a suspendre bino. Ba suspendre biso na Esprit de Vie pour biso to kendaki na top Congo le 4 octobre pour remercier chef de l'État parce que PV yango yawa to signé ya va de sortir à 18 mois na biso. Et l'autre tozoloba oyo tozo insister na ministre des transports tozana bambongo to déboursa na baninga na biso coordination ana oyo e opposa biso avant que tu aza le ministre nde loko yango bango ba welisi batie barrière pour ministre ayamba biso te
Excellence Didier Mazeng, avec tout le respect que nous vous devons, Tozo Sengaboy. Yamba Bisso. Pourtant, au salut Moutango à Mbongwana, ils ont à peu près 132 400 $. Mbongwana Koufutata 4 mois dans Mbongwa Baréquilateur. Et puis, au yeba état de remboursement, il y a bis par bis. Pour ceux qui, l'association Balobi qui bango ba rembourser bien, Mbongwana, ceux qui bango ba rembourser bien, ils ont wapi. Il y a pas de détournement salami dans la ligne des associations. Mbongwa Baréquilateur, chaque le 26, toute l'année 2018, groupement d'intérêt économique, j'ai été à Zobimisa. Tant que l'année na bajan na yeba lobby nambo mususu banda ko kende na coordination. Et puis dossier oyo batu bako kufa na kati na dossier oyo parce que monsieur Fabien Mabunda Besana au coordonnateur ya esprit de vie à lobby na biso tant que banda ki ba démarche oyo ke toza ba rebelle, il nous a qualifié que nous sommes les Kamwena Sapo. Et puis ce qui est grave à lobby, le sort d'un rebelle est connu à travers le monde. Vous voyez, ça c'est ils ont menacé à mort au Mutuana Salaki. Tant que tu as mucho swazolanda biso bien sans problème. Mais tant que muto akokufa likolo abis esprit de vie. Et puis de tant que balongola ka mutu na musala comme motif eza motif moko illégal. Tozo senga ba pesa biso mbongo na biso nyonso. Oyo loi et lobby so mutu atiki musala. Merci. Alors esprit de vie eza ya monsieur Fabien tie, eza ya monsieur Chouchouna Kifunga tie pour bango mibali o agent ANER ou agent DGRK. Botike la bango dossier esprit de vie, ils ont projet à l'État congolais. Faut élargir en haut, faut gérer en haut bien. Ministre Ayamba Bisson de journaliste. Ok. Voilà. Nabi que gouverneur honoraire Ozali Dirkabou Dirkaba kuna Vicky Mbosso a s'impliquer pour tenir Mukonzi Ayamba Bino. Merci beaucoup Bino Bakonzi. Osa quelque part comme responsable à il y a secteur membre batinyo na gouvernement congolais na l'état congolais plutôt yeba ko sala musala pour l'intérêt quand même un petit peu le ko sala te mumon na yone faut se retrouver pour avant yo batu musu bazalaki après yo ba musu bazalaka alors donc il faut to banena okumbela mamamboka oyo ya on est toujours ko senga na chef de l'état à s'impliquer dans ba secteur nyonso lito ineza sensible lelo bande ko esprit de vie bazole la mbongo na bango mais ba le lambo na bango ngamuna bango libabe na bango pour bapesi chef de l'état merci ya on est ba esprit de vie balongo libango ba suspendre bango na délai indéterminé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bandeko baniki bango suspension pour bapesi merci na Top Congo et ça na moi soni Gauthier Kelly oazo fêter anniversaire na ye a fêter ki ngo lobby awa équipe mobima deuxième évolué que Gauthier Kelly ba joyeux anniversaire plein de bonnes choses bala ça la pour bala moi noki parce que vous mettez la fiançailles trop na moi si na Gauthier Kelly merci de tout na nyonso sala rappel pour na biso na nyonso sala pour la société deuxième évolué na bandi to kutani prochainement ba propos ndeko za ko engager et puis aza sur na maloba na ye des fois sur beti mino libako bino batu ya tangi ba kombo ba sa droit de réponse ko funda muto zulu ka droit muto ozo réclamer ba droit na ye ils appellent sur na mission nzamba tali se faire au sepelati to kutani lobby na invité musu comme d'habitude ban esprit de vie ba ozo ba fota ma 18 mois na bango chef de l'état likolo na yo pour ba peso merci ba longoli ba ona musala ba pesi chef de l'état merci na Top Congo ba benani bango ba lobi awa pas question ata ko zali beau frère ya Obé Minaku ko sala makambo parce que za beau frère Obé Minaku te na ndimite Obé Minaku ko ndima bêtise aboiti biso tout ba congolais za pona ba congolais tout tika trafic d'influence ko utiliser ba poste na ba relation na biso pona onyo pour la petit peuple Congo oyo ba ministre ba konzamina na mboko oyo ba détourna ba yiba baza bien tala mbongo muke oyo oya petit peuple muta kote la bango pe azati na ministre ya transport zo boya kutu yamba bango c'est grave vraiment remaniement tozo ka zo kalate bo remaniement bato bo remplacer bato o sengeli bo remplacer to boyi bon on se soit ata balegi na TV ba osana bango le côté il faut changer pe le côté bazolo bango alors ils disent ça chef de l'état il faut tala bato bon baza bato ko za pemé na oté merci beaucoup merci na grâce le génie na réalisation merci na Fabrice Dillon azali na sima caméra et puis merci na bato tout obosungi biso bon retour na héritier quand nous ozali malade tant moulai atika biso et merci tout kutana lobina invité mususu merci merci
Ma Mission TV, le miroir du monde.